somo ya liwa banzo ide. Biso babi bon sono tozana elikia poko zala e bon sono tango nyonso tolobaka yango ezali nde ba bilembo ya kobotama ezali bon ba capacité o tata mokela tie na kati na biso tolanda ba défaut te o tobotami na yango na koki kozala na défaut ya loboko na koki kozala na défaut ya lokolo ya miso to pe bongo ya kozanga koyoka kasi wana totia yango te ezala lokola défaut oyo koboma bongo kati na biso kasi tolinga tomonisa bongo ba capacité o tata mokeli atie na kati na biso nde o wana ezali bongo à la base ya kozala na biso na kati ya mokili mobimba mbote balandi banso ya Vom Télévision toyebi te bozali penza ndike bozali kozela émission oyo handicapé tokolika ete tango bomoni émission oyo handicapé bosusu esengo bozonizami na esengo pamba te nini tokumbeli bino lisusu mpona mokolo mwa lelo nini oyo tomemeli bino lisusu mpona mokolo mwa lelo toyebi te toyambaki baremarke na bino tango nyonso bozali kotalisa biso na bachaîne YouTube na biso nde na babitula bozali kotuna biso mpona émission oyo handicapé émission oyo ezali tribune tolobaka yango ntango nyonso oyo ekopesa maloba na bapersone vivant avec handicapé nyonso ekopesa bango maloba oyo wapi baya komitalisa baya komimonisa bakokoso oyo ezali bongo na kati na bango bamaemaso oyo esalaka ete bakoka kotalisa yango na mokili te kasi na nzela ya Vom Télévision nde eboti manaka ya émission handicapé kasi tokolika ete mokolo mwa lelo mama wa likambo na biso na émission handicapé ezali bongo misala ya ba personne vivant avec handicap to pe bongo misala ya ba handicapé nde yango tokolobela bongo na émission na bino oyo handicapé kasi yambo ya maso tokoluka toyeba nanu est-ce que misala ba handicapé bazali kosala est-ce que misala wana epesaka bango pe lokumu wana ezali oyo tokosolola nanu na pona premier point est-ce que misala ba handicapé bazali kosala lelo est-ce que pesaka bango pe lokumu wana ezali motuna kasi tokolimbola yango tokosala analyse biso na bino tozokabola bino na ndaku biso awa na itando ya Vom Télévision tozokabola na bino makanisi moko bisika bozali kasi biso tokolika ete misala oyo ba handicapé bazali kosala lelo soki ezopesa bango lokumu wana penza soki ezopesa bango lokumu totie à 100% ekozala ta au moins 10%. 90% wana donc baza penza na lokumu wana bazo mériter yango te. Pona ni bazo mériter lokumu wana te. Po biso ba personne vivant avec handicap, misa tozali kosala to mibomi bilembo na biso yakobotama. Mais moto na mokile sengela yeba ete bilembo yakobotama nde yango ekosungaka moto nyonso tango nyonso. Toloba loba yango déjà na ba émission eleka ke bilembo yakobotama nde yango esalaka ete epesa moto lokumu o esengeli na ye. Epesa mutu lolenge o esengeli atambola na mokili kasi ezali te oyo ozali komona ete lokola omoni moninga asali boyo po bitenga mpe nalanda boye te ezalaka bongo te esengeli kolinga kosalela oyo tata mokili atie kati na yo nde na yango mosala ezali nanu nini po ntango tokolimbola soki ezopesa bango lokumu wana tokoyeba bango na suka toko tolobika 80 ya 90% bazalaka mpenza na lokumu wana te pe bongo bakozala le kumu eza ya 10% nde na yango tokoluka toyeba na suka ya émission oyo handicapé nde tokopesa kokoso nini ezosala ke bazanginga lokumu oyo wana to mpe badifficulté nde ekomelaka bango na mokili po ete lokumu wana ezala kati na bango te kasi yambo ya maso mosala ezali nanu nini mosala ezali nini ezali na badéfinition ebele oyo tokoki kopesa na mosala nde oyo babengi na français le travail nde bongo mosala soki tokolimbola yango ezali likabo oyo tata mokeli atie na kati na moto wana ezali oyo tokoki kolimbola ezali likabo mosala ezali likabo oyo tata mokeli atie kati na moto mpona komonisa ntina mpe bozali bwaye na kati ya mokili mosala ezali likabo oyo tata mokeli atie kati na moto mpona komonisa bilembo to mpe bongo ntina oyo tata mokeli atie na kati na ye tokolika ete badéfinition ezali ebele
misala eza na badéfinition ebele mosala tu oyo moto azosala na mouvement na corps ezali mpe badéfinition mosusu. donc misala ezali na bandimbola ebele kasi oyo biso tomoni tolobela awa ezali ya bilembo ya kobotama oyo tata mokili atiaka na kati ya moto moko na kati ya mokili pamba te lokola vuvam télévision ezali etando ya boyebi lokola vuvam télévision ezali etando ya bonsomi lokola vuvam télévision ezali etando oyo eye kozongisa moyindo na ntango na ye ayeba ntango maye maleka maye mazali mpe bona maye mazali koya nde na yango tokopesa maso tokotalisa na botata mokili na kati na biso nde wapi wana tokoliki ete bozwi définition nanu ya liboso nanu ya mosala mpo mutuna ezali mosala ezali nini wana bozwi définition oyo esengeli mpo na yango ezali likabo oyo tata mokili atiele kati na moto na kati ya mokili ozala mwasi ozala mobali tata mokili atie likabo wana na moko na biso seke eza bilembo ya kobotama estce bapersone vivant avec handicap basalelaka mpe bilembo na bango wana ezali bamituna tokomitunaka ntango nyonso mpo moto azosalisa azomonisa bilembo na ye tokolika ete tokomonisa yango kati na misala yango tobandaki koloba ete misala ya bandikape mpo misala eza ebele bapersone valide mpe bana misala basalaka sikoyo mais oyo tobiso toponi eza misala oyo bapersone vivant avec handicap oyo bazosala nde wapi wana tokozwa susu motuna ya mibale mosala epesaka nini wana tokoliki ete biyano eza na ndako mpenza toyebi ke biyano eza epa motu moko na moko toyebeleko nini mosala epesaka mais toyebi mpona yo namoni olobi yo mbongo mosala epesaka ka mbongo te mosala epesaka makambo ebele na kati na yango mosala epesaka moto lokumu oyo babengi valeur mosala epesaka motu maye oyo ete babakoma koconsidere na kati ya société mosala esungaka moto place oyo bakokoso ezalaki yamba kosala likambo soki ke oza na mosala oyo ozosala bato bakomopesa mpe valeur lokumu oyo esengeli na yo bato bakomopesa mpe valeur maye oyo esengeli mpe te bakobon kopesa na yo mpa bato bakopesa na yango okomona meme na quartier moto andopesa mbote te mais akomi kopesa mbote est-ce que biso bapersone vivant avec handicap tomipesaka mpe lokumu oyo ezosengela tozala na yango mpo misala tozali kosala ezolingisa te ke bapesa biso lokumu wana misala tozali kosala ezosengela te na bato basunga biso ndakisa tokoki kozwa ozosenga mbongo na nzela eza nango malamu mpo tomona mpe bapersone valide me azosenga mbongo na nzela moto aza nde normal maboko mibale makolo mibale azosenga mbongo na nzela ye azotrouvango eza normal mais eza normal te eza mpe est ce que personne vivant avec handicap ye mpe fasenga mbongo te eza mpe ka normal te soki toza elongo na régie bokoki tozolobaka botieli biso elema ya tata oyo wana foto bolimbisi foto ya ndeko oyo wana aza na handicap physique oyo wapi ezali ya makolo kasi azotambola na velo na ye oyo babengaka bavelo tricycle atie liboso mwa mesa ya koteka meti azotambola wana nzela azotambolaka azotekaka wana toyebi ete régie bazobalanse biso tia foto ya ndeko wana botala mpenza lolenge esengeli kosalaka biso bapersone vivant avec handicap esengeli tomipesaka lokumu oyo wana kosenga eza nango mabe te me kosenga na ntango nini kosenga eza mabe te me na ntango nini kosenga ya momesano to mpe mpo ozwi kokoso moko boye ezosenga babakisela yo meme na famille so oyo kosenga lisungi osenga ta mosusu $100 me bakoyebisa oza na kombe mpo babasunga yo soki olobi te naza na mwa 50 nde mona bakozwa barenforce yo soki yo kosenga okomisi yango mosala te botala ndakisa ya ndeko wana batie elilingi ne liboso ya etando bapersone vivant avec handicap tolobaka ntango nyonso ete émission oyo eye kopesa biso lolenge ya malamu ya kotambola eye korevolutionne makanisi na biso
eko pesa makanisi na biso oyo esengeli ekoka bongo kolanda wana na yo ndeko oyo ozali na kokoso na ete na ndako émission oyo eza mpona bino eza mpenza malamu mpo ntango bozotalaka émission oyo eyokopesa bino lolenge ya malamu ntango eyokopesa lolenge eyokopesa bino forme oyo esengeli kolanda lolenge moko boye soki bolandi lolenge oyo émission epesamelaka ekosunga yo personne vivant avec handicap olongwa na notion ya complexe donc ekodécomplexie yo ekopesa yo mpenza lolenge oyo esengeli mpo koka bongo kolanda mpo okotela boye mutu asombeli oko boye complexe d'infériorité ereza na kati na yo ezopesa yo pasi kaka ye mpo na nini nga te kaka ye mpo na nini biso te sikoyo nyonso wana sikoyo ososala nini ezokitisa na se dernièrement na émission oyo moko elekaka na Vom télévision bomo ya moto ya Nengwa Bundu abeteli solo moko alobi mutu ntango nyonso okokenda kosenga eloko epa na ye donc akoza mpe na akotindiko mpe kende olongwela ngai eloko boye tombolanga ntiango esika boye salelanga mosala moko boye mpona mpe sombongo donc omikitisi valeur nde kozala lisusu te parce que na biso bapersone vivant avec handicap seke tozala fiere toyeba misala nini tokoki kosala ntango tolobi ete mutuni ezalaki mosala epesaka nini yebaki mosala epesaka lokumu na moto mosala epesa mutu engagement ayeba lolenge nini nakosalela makambo na ngai donc avant nasala likambo na ngai eza te kaka te ifo songolo ifo mpakala aya kosunga nga te nga moko nanu esengeli namonisa bakapasité na ngai na kati na ngai yango tolobaka ete elike ezali malamu elike esungaka moto na baémission elekaka tobetaka lisolo ya kondima tolimbolaka kondima lolenge ezalelaka donc kondima eza malamu kondima ekosunga biso bapersone vivant avec handicap mpo totombola kozala na biso totombola lolenge na biso na kati ya mokili tomipesa valeur oyo esengeli tokoka bongo kozala na yango mosala epesaka lokumu mosala esungaka moto na mokili ete bapesa yo mpenza lolenge oyo esengeli mosala epesaka makambo ebele même na baémission oyo tokoleka toleka na télé matin toloba yango bapesa ndakisa ete yambo mobali akende koluka ntango mosusu nengwa to mwasi esengeli azala na nini bandeko balimbola yango malamu tata Chumbu alimbola yango elongo na Nengwa Bundu likanisi ezali eloko ya liboso nanu donc ntango oza na mosala likanisi ya malamu deja yango wana nde kosunga moto ozwa ndaku nde kosunga biso bapersone vivant avec handicap tozala bamabala ebele tobala lolenge esengelaka tobala me ya pasi ezali biso lokumu oyo wana tolingi bapesaka biso lokumu wana te kozala oyo ya biso oyo tolingi tozala tolingi te bapesaka biso kozala wana ezala na kati na biso nde na bongo mutuna ezali kolanda ezali mpona nini esengeli moto asala mosala wana tokolika ete mpona nini esengeli moto asala mosala me ya molano tozala no enam ntango tobotamaka toye na mokili tomoni tokuti baboti na biso ntango tokuti baboti na biso bazali kobatela biso bakobatela biso na nini nanu yambo ntango toye na mokili baboti na biso bakosungaka biso na komela na biso na kolia na biso kasi mpo baliesa biso esenga balukaka koluka yango tamusu bazali bamusu baboti basalaka bilanga ntango batie kosala bilanga na bilanga wana na milona ekokolaka nsima ya milona nde wapi wana bakozwa nini bazwi babuki milona toko ekoli bakie batekisi mpo bazwa bakoki oyo kosunga bango elongo na biso wana na kati ya mosala kasi na bokoli na biso baboti bazobatelaka biso mpona nini mosala nde yango ezosala ete esunga bango mpo bakoka bokosunga biso so ntango biso tokoli mpe mpo totambola malamu na kati ya mokili tozala na respect oyo
esengi tozala na yango esengi tozala na yambo na musala musala epesaka mutu na respect batosa yo na kati esika ozali oza batoli ezopesama toyebi ete émission oyo ezolandama partout même Tata Longa esika azali alandaka molandi ya yambo ya émission oyo Tata Longa esika ozali tata mokeli balongo bakoko babakisela yo mikolo ebele molandi ya émission oyo ya handicapé donc ntango azolanda ngo ayebisa biso te tata mokenga esika boye tolingi misala ya bandicapé ntango okobeta lisolo na yango esengeli otalisa bandicapé lolenge esengeli kozala na mokili bandicapé balingi kotika olie place ozalaki ozotiki bosoto place otambolaki otiki bosoto mais obosani ke lobika place oyo otiki bosoto okoleka su place oyo wana nde kosala nini ntango oyo okuti place oyo bosoto otiki yango soki oluka su esika mosusu seke seke toyeba kobatela bisika tozali seke na kati ya mosala ntango tozosala mosala malamu nde kosunga biso tosani ntango tosali mosala lelo place nasalaki mosala na kombo nde yango etikali peto ntango nazongi ndako lobi biso nakoya esika wana moyenaka esi kochange esika mosusu nake koliela eza te donc nakoliaka esika natikaki peto ya mosala epesaka na lokumu na moto respect na mutu ekosunga mutu bato bakoma koconsidere yo ozala na considération ya malamu na kati ya mabota na bino ozala na considération ya malamu na kati ya quartier na kizungidi la place ozali donc mosala ekosunga yo po ete okoka bongo kozala malamu botosi oyo esengeli bapesa yo botosi wana ozala na yango po soki yo osengaka kaka yebisangaki ndimela ngai oza na ngambo po ozalaka so ate obengi mutu kaka boye tataki ngani oyo alingaka senga donc eza malamu te so obenga tataki ngani alingaka senga oyo nabenga tata ntimba maswama alingaka senga donc eza malamu te so benga ndenge bazoza abi te tata bikaki nde azaka bolinga senga ngai zoka nde eza malamu te na vi fo kolinga kozala bato bakonsideraka yo bayebi ke ntango obengi mutu na kombo na ye seke ntango obengi ta mosusu kordo kivuya nde omoni ke ate ta mosusu tata bikaki alingi abakisela nga likambo moko boye to alingi asunga nga na likanisi moko boye donc il faut kozala bongo biso bapersone vivavaki handicap tomitiki mpenza mingi ezali mpenza malamu te yango toyeba ete ntango tolingi mosala epesaka lokumu neti ndakisa topesi bino ya ndeko azoteka nde babiskuit na ye aza handicapé physique ya makolo ma azoteka yango na kati ya velo na ye tricycle azotambola nango malembe na nzela donc esika to kozala soki azwi mwa distantion atelemi ateki soki moto abengi atelemi ateki soki oyebisaka moto ya bongo sikoyo ntango nini okozwa ntango akofinga ye okozwa ntango akolobele mabe ndenge nini yeke amesana ne na mosala yeko akola ne na mosala ayebi ke mosala nde tata na mama ayebi ke mosala nde kosala ete nazala na lokumu oyo esengeli na ngai mosala nde kopesa ngai lolenge ya malamu na kati ya mokili mosala ekopesa ngai valeur oyo esengeli na ngai tozwa mutuna oyo elandi ezali ntina ya mosala na bomoi ya moto ezali nini tokolingi ete ntango tolobi ete eza na bapersone vivant avec handicap mosusu baza na bamapangu mais bato mosusu bakoboya yango mais na baémission ekoya na nsima tokolakisa bino yango mpo émission oyo ezosala recherche ya nyonso ya bolamu ya bapersone vivant avec handicap donc émission oyo ezokundana na bakushe nyonso na bazone nyonso oyo bandicapé bazali epesa bango lolenge oyo esengeli epesa bango kozala na bango na kati ya mokili ke mokili eza teka mpo totombola mokili na biso bapersone vivant avec handicap mpo totombola mokili na biso esengeli te tomipesa mingi na kati ya losambo esengeli tolinga mingi mosala mpo mosala to mpe bokotombola bomoto na biso bapersone vivant avec handicap ekozala mingi na losambo te soki tolingi mosala nde yango ekosunga biso tokende bongo liboso mpo soki totie na losambo même na bapays oyo balingaka mingi makambo babonzambe mingi tozwi ndakisa ta ya chine mingi ezalaka mingi mosala
sima makambo mosusu yaka na sima dans losambo même soki tozatandakisa Europe eza mpe ka lolenge moko donc mosala nde esalaka ke moto mpo to invente eza nde mosala ndeko mpe alobaki yango alobi ke na mikili ya poto eza na ba handicapé oyo bakumbaka mituka akumbaka mpenza mutuka mais aza na defo na likolo toza na bahandicapé oyo bazosala mosala na lolenge oyo ete bamonisa bilemo na bango wana eza surprise awa na vuvamu na lisanga ya vuvamu toza na ndeko oyo akumbaka mutuka kasi azali na kokoso na makolo tokobengisa ye mpo émission oyo eza ya libo eza numéro 1 nango deuxième numéro nango mpe ezali tokobengisa ye aya kolimbola mpo azwa ketch asomba ketch adapta yango na lolenge ye azali azwa yango akomisa yango na lolenge ye azali bokomona ye wana eza surprise na émission oyo ezali koya tokozala mpe elongo na ye aya kobeta lisolo lolenge nini oyo asala mayele nini ekota na kati na ye mpo akóma na likanisi ya kozwa akomisi bapedali ye makolo ezosala malamu te kasi lolenge nini akokóma na niveau ya kobanda koniata pedale wana ye nde akolimbolela bino yango tolaki bino ete ekozala surprise donc bapersone vivant avec handicap ya lolenge wana nde tozala bango mposa aya kolimbola bakokoso nini akutanaka nango na nzela ntango akutanaka na baroulage na nzela batunaka ye nini ntango azokumba ngo ye moko asasantaka aza ndenge nini nano aza à l'aise to aza mal à l'aise nde wana ye akoya kolimbolela bino yango mpo émission oyo nde tozoloba ete na bakushe nyonso bandeko na biso bibosono bazali tokoleka tokoya bobengisa biso tokoya place bozali tokoya mpo pose ezali bolongwa na noso ya infériorité bomatisa kozala na bino bakalite na bino bapersone vivant avec handicap emata ekóma na esika oyo esengeli ekoka bokozala nde wapi motuna ezalaki mpo na nini esengeli moto asala mosala ya mbolano ya maso meme ata kolia ya pamba oyo na monde na biso monde actuel ya lelo soki osalaka te ndenge tobandi oloba ete valeur ekozala te na monde na biso tozokende yango lelo oyo donc eza mpenza mpasi donc mpona kolia kosombela mba kotambola transport makambo nyonso tata bikaki alobaki yango mais ezopesa bango mpasi mpo bamema bango na transport eza mpenza mpasi il faut atombola mbongo likolo atombola mbongo likolo tokoliki ete bandeko oyo ya centre ONG OSFAC epai ya président ya Ngabo losako to mpe bongo mbote esika ozali président ya Ngabo atako tozali bato bazoloba te katata bikaki te émission eza bapersone vivant avec handicap nyonso bino tu bozali awa soki boye tokoyamba bino na plateau ya émission ya handicapé tokoyamba bino mpo boya kopesa ntina bilembo ya kobotama oyo eza na kati na bino ongani na boye nga naza personne vivant avec handicap nasali mwa eloko na nga moko boye soit mwa tomonaka badeko biso basalaka batracteur so osali yango bengisa biso yaka tokoyamba yo yaka mpo yango ekosala nini ke misala na biso bapersone vivant avec handicap ekoka bongo komonana ekoka bongo kozala mpenza ete emonana na molongo mobimba ete tozobunda tozokende mpenza na lolenge esengeli nde na bongo soki toza elongo na régie botiela biso élément oyo tokendaki na matete wapi bongo pouvoir télévision esalaki descente na émission handicapé tokenda kotala maître balela azali bongo cordonnier atongaka kasi bolanda mai atalisaki na kozala na bango bakokoso bakutana na bango na misala bazali kosala nde so tozobeta nkota moko na régie bobalancele biso élément yango
Mbote papa o ezali bongo vous voir télévision na émission ya bandicapé. Mbote. Tokoki koyeba kombo na bino. Kombo na ngai ezali Balela navandi na Matete quartier Singa 2 numéro 4. Matondo mingi o ezali émission handicapé na poso oyo tozosalela bongo mingi. Tant que le handicapé, tout le monde a été landila bongo mai mas oyo bandicapé basalaka misala na bango pe bongo kozala na bango na kati ya mokili kasi na poso oyo tokolobela bongo misala ya bandicapé beto ngito yeba misala oyo bino bozali kosala babengaka yango misala nini. Bon, misala oyo tozali kosala ezali misala ya cordonnerie. Alors yango nde tosalaka po ete toyeba avenir ya lelo lobi ekozala ndenge nini. Matondo mingi toyeba misala oyo boyekolaki yango na bino moko to ezalaki na bacentre moko bokotaki mpona koyekola misala oyo. Bon, misala oyo toyekolaki yango biso moko te, toyekolaki yango na centre d'handicapé na commune ya Matete na Saint-Alphonse. Centre d'handicapé comment on nini ka centre d'handicapé nango village Bondeko. Matondo mingi toki koyeba po esunga bino kasi lolenge boyekola musala yango ekoma nini yango bakoko so nini bokuta na ona kati ya misala yango. Bon, misala yango o tosalaka eloko tokutanaka nango pe tozangaka ba matériel ya kosala ba fabrication misusu oyo toyebi te kati na matériel oyo tokozala nango yango nde tokozwa yango. Nde bokozwa yango mais tokodika ete na botongi boye nde bozotonga ezali pe kopesa bino kimia ezali kosala ete bokamba pe libota mobimba oyo bozali na yango na nsima na bino. Bon, lolenge tozali kotonga ezali pe koede libota oyo tozali na yango pe tozali ni sunga biso moko kati na musala oyo tozali kosala. Matondo mingi bozali ezali kosunga bino po ezali kosunga bino kolandela mabota kasi bakokoso nini tope posa nini obino bozalaka na yango tango nyonso bozali kosala musala boye po tokolika ete moto oyo asala sapatu na poto yepazaka coordonner o wana leo tozolata ba griffe ya ba ketch ya batu na balolenge na lolenge azaka coordonner epa une pa ya loposo pembe kasi ba komisie nani azotonga ba sapatu o batu nyonso bazali kolata kasi na yo na yebo kesenezali te nini oyo yo koki kotalisa na bandeko oyo bakendaka tango nyonso kosenga bamongo na banzela po tomoni mingi ba personnes vivant avec handicap bazali komilinga te pona nini bazali kolinga komipesa valeur te awa bino bofandi boye bozali kotonga po ete bokozwa masunge sunga bino elongo na libota na bino nini oyo bokoki kotalisa na bandeko oyo wana mpe bongo nini oyo bino bokoki kosenga ete baye oyo bakoya kotia bino maboko basunga bino po bokende bongo liboso. Bon, ndeko nayoki oyo nyonso lobi bandeko oyo bakendaka kosenga basalaka erreur po kosenga lelo kosenga lobi kosenga mais soki oza na eloko moko te na mutu ezali pamba po na yo biso nyonso toza ndenge moko bandeko oyo basengaka batika kosenga bayekola mosala oyo lobi bakozala malamu po na bomoi na bango.
kasi na mwa lisungi po bandeko basengaka mingi tozomona po biso tolekaka mingi na victoire na place des artistes eza na ndeko moko azalaka wana uta biso tozalaka mwana moke ti lelo asengaka kaka toli oyo bouti kopesa ezala mpe lisungi oyo kosunga bango ete bakoka bongo kokota na makanisi kasi lisungi na bino te mpe bongo lisenga na bino epai ya bakambi oyo bazali kokamba biso ekoki kozala nini na Etienne Ena. Bon, lisungi oyo tozali kosenga epai ya bakambi oyo bazali na volonté ya malamu ya kopesa batoli epai ya bato oyo nyonso bazali kovivre avec handicap kati na mosala oyo bazali kosala mpona kosoutenir bango kati na bamateriel oyo lelo lobi akoki kosala eloko moko mpe mboka mosusu ekamwe eloko oyo ye asali esika oyo azali kofanda. Yango tosengi bandeko oyo bazali na mawa ya kosoutenir ba handicap nyonso oyo bazali na mayele ya kosala misala na ba oyo bazali na mayele te po ete babanda koyekola misala asala pe abima mpona kosoutenir. Atono mingi rapport nini bozana yango na ministère pamba te toliki ete bozwaki déjà ministère déjà kasi rapport nini oyo bino bozana yango na ministère na bino ya bapersone vivant avec handicap relation na bino na bango. Bon, relation oyo tozwi tomonaki bayaki koteya kotuna biso lolenge nini oyo tozali lolenge nini oyo tosalaka misala po ete bango nde bakomema misala wana oyo tozali kosala epai na bino. Matondo mingi misala oyo bazali kosala seki ti lelo bozana lisanga moko bosanganaka. Bon, ndeko bososoli lisanga tolobeli mpona lisanga wana neti ba ONG neti to mpe lisanga moko boye bosala bino na bino bapersone vivant avec handicap oyo bosanganaka po ete bokoka bongo kotalisa bapasi to mpe bongo bakokoso oyo iye bokutanaka na yango ntango nyonso na mosala na bino oyo bozali kosala mpona tosangana biso moko po ete toyeba biso tozali avec handicap tosala réunion ya koyeba lolenge nini tozali. Donc uta village bondeko nde wana botikala na bino ka lolenge bozongela ndako nde pe bobanda kokoba mosala na bino. Buta tolongwa kuna kati na village toye na bandako tobandi pe mosala mbala moko kino lelo mosala yango ezali kokoba eloko oyo ezozanga po ete mosala emata pe ekende liboso ba materiel nde ezozanga biso kati na mosala. Matondo mingi tokoliki ete grâce na émission oyo baye tope lisenga na bino epai ya bakonzi ya ekolo oyo bazali komona ntango nyonso pamba te nde bofandi boye moyen bayeba pasi na bino ezali te kasi lokola bosimbi etando oyo wapi ezali mpe bongo moko ya baémission oyo ezotala bongo bomo ya bapersone vivant avec handicap pamba te émission na babengaka yango tribune des handicapés donc bahandicapé balekaka po ete bakoka bongo kopesa baposa to mpe bongo bakokoso iye bazali kokutana na yango mwa toli moke to mpe bongo makanisi na bino moke kolandia likanisi oyo émission to mpe bongo Vovom télévision epesi bapersone vivant avec handicap mwa likanisi na bino na ngambo owana. Bon, na sepeli na émission oyo po ete nyonso oyo elobami katikati na yango nayebi ete ekosalema kati na moto oyo akobima mpona kosala maye oyo ebengami kati na nzela oyo ya handicap moto oyo akobima akozala nde moto malamu mpona biso. Matondo mingi liloba moke mama ministre Irene Sambo azo continuer lisusu mandat na ye. Merci beaucoup na nyonso oyo botindi kati na biso po ete toyeba po ete tozala kati na likambo oyo bosali yango po ete tozala malamu mbala
ezali mbala liboso te pe mbala suka te tokomona pe tokozala malamu kati na likambo matondo mingi me bozana makambo oyo bino bosi bosala neti bainvention kokela babiloko etaki cordonnier bozana maebe oyo bino bosi bosala nazali na oyo nasi nasala mbala ya liboso te me nasalaka bafabrikation nyonso ya liboso yango oyo nasi na fabrike me nafabrikaka yango ntango nyonso kati na mosala oyo nazali kosala yango nde epesaka mosala na ngai ekende liboso kati na bafabrikation oyo nazali kosala matondo mingi tosepeli mingi Vom Télévision eyaki na émission handicapé na tina ena ya bozwi maye nini bokoki kotalisa na Vom Télévision mpona likanisi ya émission ya bahandicapé. Bon, merci mingi tozali kosenga kaka lisungi malamu eya kati na mosala oyo tosalaka po ete lobi toyeba lolenge nini oyo tokokoma lokola bato misusu mpe bakoma lolenge na biso. Matondo mingi tosepeli mingi matondo wana bouti bongo kolanda lolenge wapi Vom Télévision et qui s'agit descendre sur terrain boyoki lolenge na mituna batuni bango mituna ezalaki ya biso kasi biyano ya bango bapesi bakokoso boyoki balimboli esika bayekolaki musala na moko ya bacentre ya munene ya bainstitut ya munene o wapi ekadaka bapersone vivant avec handicapé lokola awa tosaka naso publicité ya bato te maso boyoki lolenge ya lobi na munoko na ye lolenge ya lobi atalisi ntango ayokolaki mosala na ntango molai ti apusani ti lelo oyo aza maître alakisi mpe na bainvention na ya bamapapa oyo azali kosala asalaka bamapapa wana nyonso mpo esunga ye akoka bongo kolia mpo esunga ye akoka bongo kokamba libota na ye malamu bandakisa oyo biso bapersone vivant avec handicap esenge tolanda yango wana tomitika te so tomitika ezali mpasi mpo na biso tomilinga biso nanu malamu tomilinga mpenza mpo komilinga ezali ekotombola biso komilinga biso na biso ekotombola biso wana nakanisi susu ngunza bokiti boto alobi tokanga miso na badefo tolinga mingi bakalite oyo moninga aza na yango nde wapi wana mpasi todiembela na bakalite wana mpo totindika ye liboso ntango tokotindika ye nde kosala nini ke likokisi ezala na motuya na kati ya bomoi na biso mpo soki likokisi eza te ekozala mpenza mpasi mingi mpo na biso mais soki toliki badefo nde kosala nini baesheke eleka mingi na kati ya bomoi na biso bapersone vivant avec handicap atako bapesi biso ministère oyo esengeli ezala na biso atako bakopesa biso nyonso oyo esengeli ezala na biso kasi tokokosalela yango te eza lokola nzete ya mosielu basi batie bomengo likolo moto te azowelaka amata abomata tomata so toweli komata biso nzela moko tokozwa yango te mpo soki osomba ti okwei seke okozwa lisusu te okomata lisusu te okatani na momekano tolinga biso nyonso totambola na lolenge esengeli tolinga biso nyonso tozala na bolingo oyo esengeli kozala na biso tomipesa mingi na bakalite totombola bakalite na biso ndeko na ngai wana asalaka boye aza cordonnier nasunga ye ndeko na ngai wana abongisaka bamoto mais aza personne vivant avec handicap mais tosunga ye ozala malamu mais okomona ya pasi ezali bapersone valide bazali komitika bakomi koya lisusu epa personne vivant avec handicap badiembela lisusu ye lisusu bayesuki kobakisa ye su charge lisusu nakasi ya bomoi na ye bandeko balandi toyebi ete etando ezali ngonga kasi mingi ya koloba ezali mai mingi ya kotalisa ezali nde tolakaki bino ete tokobengisa ndeko oyo wana na émission oyo kaka les mêmes émission handicapé aya kotalisa bakwakoso nini akutanaka nango na nzela
bakokoso nini oyo ekomelaka ye na nzela ntango akumbaka mutuka wana ketch oyo asala na adaptation ya baperson vivant avec handicap atambolaka nango ndenge nini wana ekozala mpenza malamu ye nde mituna ekozala ya biso kasi biyano ekozala ya bango nde wapi wana akolimbola biso nini oyo elata molimo nini elataka ekotaka kati na ye molimo nini oyo epesaka ye bokasi ya kozwa likanisi ke akoka koadapte mutuka wana ketch ekoma mpe ye mpe ande otambola na yango kasi toyeba boye misala baperson vivant avec handicap bazali kosala misala wana ezopesa bango mpenza lokumu te mpo tomitiki mingi tolanda na bandakisa oyo tolakisi bino ya maître balela tolanda ndakisa ya ndeko oyo azali koteka azoteka na nzela aza na velo azoteka azotambola nango azoteka yebisa siko mutu abongoso azoteka biloko est-ce que mutu aya kosomba eloko epa yo personne valide tiens aokekaka epa na ye mpo azotaka te ndeko oyo aza na susi ya bomoi na ye aza na susi mpenza ke azala malamu te tosomba epa na ye ekozala malamu kasi ekozala pasi soki biso tomitiki tolinga tose surmonter tozala teka ya 90% wana oyo enyokola biso te bolamu esengeli lekaka mabe na ebele eza na lisese moko mokonzi ya baindofu mokusu kia mozala panda atalisa biso alobi yo na classe soki ozwi ntango mosusu ozwi sur 100% ozwi 60% kolandela lolenge botangeli ozwi kolandela lolenge botangeli ozwi mais soki balingi balandela vraiment na bo alima ya botangi soki ozwi 60% wana soki balongolika 75 oyo ozali 60% bapesi yo 40% oyo ozangaki wana yebisanga sikoyo okozwa te okozwa te tokolingi ete okozwa no te mpo soki totie na mayele oza na mayele ya 60% buzoba ya 40% sikoyebisanga sikoyo esika oyo wana lolenge wana te tolinga biso baperson vivant avec handicap tose surmonter tomata ata na ba 70% ba 80% buzoba na biso ezala ya 20% wana tokotambola malamu mpo mutu na kati na ye lokola mabe na malamu eza na kati ya moto ekokomaka mabe wana ekozala mabe ka lolenge yo personne vivant avec handicap ekosalela yango soli tomoni mpe cordo kivu azalaki tomoni tata kuba mpe asungaki biso mpe bongo topesi staff technique mobimba ya Vuvam télévision mbote mpe bongo longonia na bino bisika biye bozali nde biso na bino balandi ya Vuvam télévision otikali na kimia biso mpe totikali awa na kimia kasi bozape te mpo na nsima ya manaka oyo ya émission handicapé eza soda bamanaka ya malamu oyo Vuvam télévision ebombeli mpo na bino nena biso na bino tokutani na poso ezali koya malamu wana ekozala malamu kaka lolenge yo personne vivant avec handicap okosalela yango seke mabe eza mabe te malamu mpe ezali mabe malamu te tomisunga biso nanu biso moko na tosimbana na maboko tosimbana totombola kozala na biso tosimbana tomonisa na molongo mobimba ete bapersone vivant avec handicap tolingani okomona ete lokola émission eza tribune oyo ekopesa biso maloba biso bapersone vivant avec handicap ekosunga biso susu malamu ke ezosala ntango nyonso ngai molobeli na bino nakobanda koleka na bando kopesa bino susu lokumu lisusu longonia na bino banso mpo awa tokoloba yango me lokola eza ebandeli toyebi ete kobotama bokoli bosukisi nde wapi wana tozokendaka malembe toyebi ete mwana ayekolaka nyonso na mbala moko te mwana nyonso ayekolaka wana mbala moko te kasi malembe nde mwana akoyekola nyonso nde tolobaki deja wana ezalaki kaka ete tosala mwa rappel po ete toka bongo kolamusa susu makanisi na biso bapersone vivant avec handicap po eza émission na biso na bino nga na molobeli na bino boyaka kopesaka baposa na bino tobosani te bayebaso bazali kokoma na chaîne YouTube oyo ezali bongo bamarxisam Vuvam télévision chaîne YouTube na biso bokomaka botalisaka soki mituna botunaka torépondre bino mpo ezali mpenza na ntina botunaka mituna mpo tolimbolaka yango mpenza na lolenge esengeli
baso toyebi ete etando ezali ngonga etando ezali ngonga émission na biso handicapé ya mokolo mwa lelo ebendi suka kasi tokozangisa te kopesa matondo to mpe bongo longonia mingi na baye oyo basungaki biso tobima na bonzenga lolenge oyo botali biso na biteni bandako lolenge bomoni vuvam télévision etando ya boyebi ya bonsomi ezali kotalisa na molongo mobimba. moto amoni mafuta nzoi azalaka na somo ya liwa banzoi te ntango nyonso ekoli